bango babanda kofinga tango bofinga biso pe yango toyaka na kofinga na ndenga ndule mwana wana aza bébé na musique ya Congo donc to comparer na Ferregola te na ndenga banzembo bo Ferregola lelo azo beta ba concert na banzembo na ye o asala na vie donc na ndenga banzembo na ndenga musique ya Congo to bossa na tola la pongi po niveau affaire eza niveau mwana na bandal te asali Njora mwana na njora na bagiye azali wa aveugle ya omona te aomona suite mutakumela mama musique aumela na nini asala nini bolo bakabongo ta sala nini mama musique asala nini azwa musicien ni atonga nini mutu apasi lokola ye nde to abiso to bana TV bo le sel mutu apasi o afingisa bato tu baloba na TV eza mwana na solo c'est un solo c'est un salité toyebani so tembe to kota moi sana na direct ninga yiba moi sana ba champagne on côté na direct à TikTok nanga ayiba moi sana poto ba champagne ba caleçon na ba parfum yo Charlie Prince ya bisa Charlie Prince orchestre Kindoki asale lorote ozana banze orchestre Kindoki kwa mvute bana batu na koloka ba musicien na bakoma ba mibali na ya butu pe ya moi Liverpool na solo vérité ba musicien na yo wana ba musicien na yo bala la roto même moi na azana mobali est-ce que yazana mobali azana mobali te mobali ngwa uta c'est mobali on faza ndoki faza zoba soki mutu loko la mwana wana njora akomi na mobali seki mobali ngo faza ndoki azape zoba kabena était sera ya wapi ya kindoki po bato tu basala bisayo asala bato tu basala musala bien la génération na ye soki azando kité ba se retrouver na ba poto ba 4 tout ba 5 tout a poto azamuta misala mabe tara masa na biso bakali ayika lobia ke poto mais chance bakali pendant longola bakali pendant olia ba tutu bazala na njora banda olia ye tutu bazala na njora banda olia ye bango foko finga bango beto bango babanda ko finga pe mutatinda bango mwana na ya caleçon salité ya bandal mwana na batinda oyo na mukolo mutatinda ka bino to ko dimina ka na mboko take nga na wenye na golo avi abando dimina ka chaque jour likona se ko mwana na fali ya salité ya solo yo otinda batanda kwa selo ba selo bilamba ba jango otinda bana wana ba kinaper ngo bengo kinaper c'est mi tuba tuto mabe so tali batutu bana kana wana baba tumobo oyo mboka de biki baba tuma beba finga batu kana biso na mitoto ko finga elo yaje ogi ngamna ngala mo yo mo lisiko ngala basko biloko o finga biluta moni mono fali na finge makasi te éviter kotinda bato ba finga tala yo otinda bato na biloko na yo finga avec JB ba finga avec Kofi ba finga na ba imagine toi misene moko pédale ngala teva misene moko pédale ngala teva bibelaki ayibelaki musique ya mwana na fali ya salité tala obeta musique ya salité ya solo obeta musique ya ba PD azo trophée malonga te na disque d'or azo na banzembo bien te ayemba na no bien te bazo azo disque d'or ande certifié ya wapi ba pesa wapi jour ni na snap jour ni après voilà disque moyibi ya mabebo wa kindoki ibeto masolo bandoki ba wangila bazalaka bandoki tata na bango yemoko mwana na banda la salité ndoki fali Koliboé, un yuma moko individu moko imbécile moko boé ya wese oligi na TV o ba ki musique ya mwana na banda la salité eligi musique ya wenge déjà ils en atinda bango ils en mwana na te fali mwana na fali sala utinda bato ba finga ba misa Congo na yebite aza mwana moko muke ana nga azape mo ya patron na ya wapi ba beta faire beta na bon faire beta na bon chic bon chat ya sika eyende konanga kobukana te na masolo ya agence eza se moko ADBM full service ya mwana mboka Adolphe ndeko yokendaka mboka ya Chine oza na besoin ya kotinda biloko uta mboka ya Chine po eyela o de partout na mboka kozala tala solution po na yo yango yo agence ADBM full service eye po na ba solution na bino nyonso na oyo tali ba frais tous les sortes ya conteneurs o ba colis différence ya ADBM full service na ba agence mususu ezandeka sérieux yako kama bonzi melanga bandeko na agence ADBM full service otie biloko na mboka Chine
ozeli et comité place au wapi ba ko livrer le biloko après au pesi mbongo ya boyina no ezalate kaka na agence ADBM full service ya mwana mboka Adolphe qui na agence ADBM full service ba réduire ba freti na 30% bonzi melangai nano ezalate so tuningai okozwa bango ndenge nini il suffit obenga biso kana ba numéro oyo ba koyamba yo pe ba kopesa ba directive ndenge nini osala pona ko tia biloko na yo po ozwango en toute sécurité ndeko na ngai bonzi melangai yeke yo oui. Chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dielo Mata la présentation de Kateb Sarabino ici à Congo Source. Actualité oblige parce que je suis passé, je suis déjà là avec mon invité. Il s'agit de Liverpool, les snipers des Gaulois, tout bien parce que c'est que Yara Lobezali. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi je dis un grand merci à Roumou Mouchan Oaza au four et au moulin derrière la caméra. Pourquoi pour ça, c'est un bon notre DG Hervé Kabamba les cordons, à mon vieux Bruno Lubika, l'argent pour Kambonga soin, Aya Djojongonda Imen, taille avantageuse. Patron, je te salue mon vieux, pourquoi pour ça, c'est mon bidi. Izika, Chanamoni, on appelle Willy Moucheni, le seul et l'unique code mondial, Willy Moucheni, Namoni, on appelle la Moussika, Chico Lubanda, des fois mettre le futur honorable Yabana Funa, Chico Lubanda, des fois mettre Badboum et Salanganao déjà parce qu'il y a des Monobelina Bino Bana Funa, Chico Lubanda, Namoni, on appelle Rodrigue Matende, Master Yaziz Alukusa, Namoni, on a battu tout le monde, Radio Matalokola, Audrey Zozime, Mamondele, moi c'est à peine Audrey Zozime depuis France, pourquoi pour ça, pour faire Didi Bokunga de Lyon, Namoni, on a toute la famille Bokunga de Liverpool, les snipers, ça a déjà entraîné bientôt sur là parce que tu es quand même pour surprendre quelque part de développer mon actualité derrière parce qu'il y a Rolobezali, Liverpool à lobby, les lois à la Mamboyo, il y a Rogi Koloba. Un grand merci aussi à Gilles qui a la papa la Daïva. Donc bonjour, nous Nzambe, nous allons saluer comment on a fait ça d'abord temps. Après ça a une opportunité, il y a tout le monde en arabe. Donc c'est lui le maître à temps et à circonstances. Merci à Bagoloa, merci à Papa Hervé Kaboroni, n'a pas de Jésus de Minas Pazouri à Moutayamba, Messi à Congo, je suis le Liverpool, les combattants, les snipers de tous les Gaulois. Moi, on a Papa Hervé, Bananzambe, donc Banabanzambe, Monsieur Migolo, Banabanzambe, Papa Hervé, lumière. Monsieur Bagoloa, gloire et lumière. Fandi, on a sans problème. Merci na bureau na biso etambola na DG Polo, chef de l'administration numéro 1 de l'entreprise, na batutu baza na bureau. Merci DG Polo Moussala Kitoko, toujours combattu, jamais abattu. Bobulisa DG Polo pour nini. Bobulisa bureau Ferrego la pona nini. Merci na maman na biso Virginie Manganga, directeur de communication à Ferrego la Wasimbi communication tu abiso et yaza na poto Kinshasa mona mayele mon apôtre qui cherche à vous comme la maman Laurent Tanas et vous autant Acha Kabelo belle Acha Manzagate belle on a maman Laurent Tanas ça qui tout comme elle est belle toujours combattu jamais abattu surtout est-ce que tu fan de tali koto tout le monde a ce qu'il y a petit botoko ibu noir petit botoko mutamundu ya mundu lisusu ya mutamundu ya mundu lisusu ya petit botoko ibu noir. Félicitations, Moussala Kitoko. Bon séjour quelque part, place pour ça. Toujours, n'est-ce pas, Papa Hervé, Oblidia, Fouta Bandaku, la famille, n'a solo. Merci, la Tracy Eleza, presse présidentielle, Bisso, toujours Moussala Kitoko. Merci, na grand poète, Trésor Congo, le DMC, na Bisso. Il y a Christian Ngalilo Mabattre, le manager incompétent, le manager plus intelligent qu'il y a Bango. Il y a Christian Ngali, merci Nabana Brazzaville, tout merci Bagola Brazzaville, merci à mon général Dabira, mon général Ndenge, Yanina Okemba, toujours Yanina Okemba, Bambo Tebele, surtout quand tu es sous côté Brazzaville, tout le monde a sous Sarah Ndenge, Abisso, Sarah Ndenge, les Gisso Sonago, Bambo Tebele, surtout Yesiko, côté ce que tu as tout le monde aura, Maman Niki Dor Tende. La Gauloise, la parisienne, maman Niki d'Ortende, la Gauloise, la parisienne, surtout quel est sous côté, pour tout le monde a sous maman Tété, la Gauloise,
mwana poto atongo na mwa tete la gauloise surtout zongi bona mona parce que massa nanga natire mukawa papa na queen ninga mon pote papa na queen ninga mukawa motema ya mère Olive mukawa na parler na bova bambote belé bambote na massa nanga musique ndingo le part de la SAP toujours toi na idéologie à Schengle Bar donc on a Schengle Bar on a chaque vendredi et samedi soirée à ba Léopard na Schengle Bar donc Schengle Bar ils en a Sima il y a immeuble à Midema où ils allaient ex mambo tous allaient wana na ba Léopard de la SAP parce que pour nga attaché de presse à Léopard de la SAP attaché de presse au monde niveau maele tous na manager na biso Vanessa Maloba nga na ya côté attachement donc monsieur qui dit apesinga opportunité ya aux attaché de presse à Léopard de la SAP et ça n'ira bien ici les azara presse présidentielle mais ça l'a fait attaché na bango na elle makambuya PDG pour les Moutou merci na PDG pour les Moutou biso tout toi na idéologie mela masanga ya beka pour mon aza membre ya beka tous les Gaulois tous les gladiateurs tomé la Guinéenne tomé la lef tomé la Neken zéro donc masanga moi tozo bela atona mutu pas sommer la idéologie PDG Paul Moutou PDG Paul Moutou PDG Paul Moutou a créé la idéologie Moutou a bêta faire rigoler la production ya stade de Martyrs tombé Paul Moutou patron ya ba transporteur patron ya ba boisserie Zamba ba boisserie Paul Moutou a l'équipe Sosonago Paul Moutou a l'équipe Sosonago pala la Paul Moutou a l'équipe Sosonago faire rigoler l'équipe Sosonago donc merci na ba tutu bo soutenir biso déjà côté pote boza ebele bo liker ba émission bo commenter le to une agressivité pour mikolo to na elo mo to lo ba mikolo za ka finga parent finga parent musicien déjà merci toujours et là idéologie finga parent bino bo tutu ba finga biso to répondre to sola donc la pesi mbote beaucoup plus na bato ba osana barbecue la pesi on mbote bato ba osana barbecue et mingi tout ça le 30 juillet na barbecue na jardin d'Eden le 30 juillet barbecue ba Gaulois remerciement ba Gaulois merci papa Hervé na pesi programme toujours le 28 juillet dans la francophonie pour faire ce comme ta banda on faire moto ba musique après wana to zonga ba tourner na biso tourner américain après wana ba voyage à Lubumbashi to zonga peut tourner est to kindi ça peut faire beta pour bientôt la dynastie volume 2 na marché ba tutu au somba déjà ba streaming la bino pour dynastie volume 2 au teka maso en ligne ndeka to teka ki concert à stade de Martyrs en ligne pour faire teka ki stade en ligne mais mo dynastie au teka ma en ligne na streaming au soka ba ntimbo place au papa va ofanda mais rendez-vous et ça wana dynastie volume 2 kalaté dynastie volume et d'affaires la pesa bino devoir yo ba ntimbo ba carte rose ezaté ba ntimbo ba marathon ezaté muto beta ngwa zaté le na biso ba chaîne ntimbo ba marathon bino bo sato bo ba ntimbo yo mais to kota skoma le royaume mo kota mamosko yo erolo bakebo ba nzembu ko marathon nzembu ko la carte rose mais ba bigele lo faire ko la ata bimisi album akoma na banzembu 5 qui ça succès alors bino bozo jalouser quand mususu parce que quand on a besoin ça la succès banzembu na bango zo beta ya bino lo zo beta te bo ma ko finga boza ba faible parce que bozo fingoré bolo bane ma musique bino mo finga yo ngapela bi non faut na s'appelle Liverpool la luka en tout cas ko finga faut ko tika il faut ko beta kandi mamga ya artiste là yo bo attention la maman musique on va biso to film la raté to sur la vérité omoni bana na bayani ba se racheter basani ba quitter ba se racheter soit ba quitter na makambo na bango obo fingaka biso ba Gaulois non sur la score clair et bon biso ba Gaulois to ya ko répondre bino netinga Thomas sanga couvre le Gaulois Thomas sanga moko tombolo to ya ko répondre bango babanda ko finga tango finga biso pe yango toyaka na ko finga na ndenga ndule mwana wana aza bébé na musique ya Congo donc to comparer na faire rigola te na ndenga ba nzembo bo faire rigola lelo azo beta ba concert na ba nzembo na ye o asala na vie donc na ndenga ba nzembo na ndenga musique ya Congo to bossa na to la pongi po niveau affaire eza niveau mwana na bandal te ya salité abeta mais c'est un sale donc là on va pas vérité adas moi on moni moi na bandal a petit musicien na niveau affaire ana ba chanter ba chant pena ya Congo ya vie ya bato to ta bandimbo lwa neti ba jugement ndimbo lwa jugement to ngoli jugement to na ndenge to beta la ba so yo erokena ba nzembo to so ngolo siko ndenge njoko lo ba njoko bi binu boko comparer parce que
faire à ça dans Nzembo moto ils ont un niveau à associé Njora na bagiye azal wa aveugle ya mona te amona suite aumela na nini sala nini bolo baka bongo ta sala nini mama musique a sala nini azwa musicien ni atonga nini mutu apasi lokola ye nde to abiso to bana TV bo le sel mutu apasi wa fingisa batu tu baloba na TV eza mona na solo c'est un solo c'est salité toyebani aza pe na niveau te oza na niveau te yo wana niveau te toyebani oyebi Liverpool bien oyebi garçon onaza oyebani mutema no oyebi mutema nde fo ebake peut-être tota ba TV mo yebi kete on calé biso to ba calé njora oyebi bien to ba calé oyebi Liverpool e combattant bien au sniper na grand calé donc ça niveau te niveau te ngapela orchestre ya wapi orchestre beta wapi wana eza orchestre kindoki asale lorote ozala banze orchestre kindoki kwa mvute bana batu na koloka ba musicien na bakomaka ba mibali na ya butu pe ya moi Liverpool na solo vérité ba musicien na yo wana ba musicien na yo bala la roto même moi na azana mobali est-ce que yazana mobali azana mobali te azana mobali ngwa uta c'est mobali on faza ndoki faza zoba soki mutu lokola mwana wana njora akomi na mobali seki mobali ngo faza ndoki azape zoba pour la terrain oyo mutu akoza na mobali lokola njora zate njora c'est lesbienne loka njora abota mwana na ki lesbienne tala yo c'est que ce côté là bango Liverpool te yo faut retirer non zona mama champ mais non expliquer yo c'est lesbienne obota mwana na ki lesbienne okufa na ki lesbienne même ko okufa ba lesbienne ba olela yo eza bisoté liwano eza ba lesbienne de ba olela basi na yo oza munene te na musique ya Congo soto batora ba blaze élément basala musala bakenda ba poto soki tabenga tete sera ya wapi ya kindoki po bato tu basala zala bisayo asala pe idéologie bato tu basala musala bien la génération na ye soki azando kité ba se retrouver na ba poto ba 4 tout ba 5 tout a poto azamuta misala mabe tara masa na biso bakali ayika lobia ke poto mais chance bakali pendant longola bakaliba ndolia batutu bazalaka na njora banda olia ye masala ngai ayibisanga ke l'hiver njora mutakala salité mutakala solo njoto bandi kata bakata naso vérité njoto kata tant ba ko finga moni bango ngai na ko finga soki bango ba finga est-ce que ya fingi mo ba finga nazo sola no vérité fo bango fo ko finga bango be to bango banda ko finga pe mutatinda bango mwana na ya kaleson salité ya bandal mwana na mutinda oya na mukolo mutatinda bino to dimina ka na mboko take ngana wenye na golo en vie abando dimina ka chaque jour likona se kwa mwana na fali ya salité ya solo yo otinda batanda kwa selo ba selo bilamba on va ngoto otinda bana wana ba kinaper on to bengo kinaper c'est mi c'est kinaper atinda yo na solo vérité atinda mwana na bandela côté la ville biso selo scam ayi ba selo kala za fanatique mwana na batu na ye basala na ye ba kopa mabe bana wana yo mona mwana zana solo vérité azana bato mabe lo bana kala mutasu ba tuto mabe akela mona kana ye yebite mwana na za fanatique asu ba tuto mabe so tali ba tuto bana kana ye wana ba tu mobo oyo mboka de yebiki ba tu mabe ba finga ba dans les mito to finga elo waje ogi namna ngala mwana yo mo lisiko ngala so biloko o finga biluta moni mono fali na finge makasi te éviter kotinda bato na ba finga tala yo otinda bato na biloko na yo finga avec JB ba finga avec Kofi ba finga na ba imagine toi misene moko pédale ngala te va bibela ki ayipela ki musique ya mwana na fali ya salité tala obeta musique ya salité ya solo
obeta musique ya ba PD bon to ba mérite les ba mérite trophée ni na malonga tala yoka azo trophée malonga te na disque d'or azo na banzembo bien te ayemba na no bien te bazo azo disque d'or ande certifié ya wapi ba pesa wapi jour ni na snap jour ni après voilà disque moyibi ya mabebo wa kindoki imeto masolo ba ndoki bawangila bazalaka bandoki tata na bango ye moko mwana na banda la salité ndoki fali nana ebiteke ndoki nana ebiteke de musique contre ebaki fali c'est ndoki nana yama muchano bi ngana comprendre tout sur le bien non sur la vérité disque de on malonga au mwana na banda la certifié ya wa kongo mutu na sion ba musique avana na soki na kipede soki na kipede musique ba soki na kipede to ndimi yo ça na preuve soki preuve mona na ba soirée kendaka ba show kendaka Bachomo sera payé la main à Dior. Dior a invité moi. Sera payé, sur la vérité. Sera payé la main à Dior. Face au lana bateau atira na magasin Dior. Ma fille on atira na magasin Dior en France. Face au lana bango. Nini. Sera ngo za jour nini. Comment on a dit ah bah monsieur le calendrier ah dès qu'on a défilé à Dior et ça là samedi dimanche le 30 juillet à dimanche le 30 juillet on paye billet dans Dembela oui pe bilamba somba na boutique à Dior à kokisa mbongo te azana la te papa j'allais biso soit dans la mutala ta ba pyjama bilamba basi moda mutu mjale biso azana no mal éduqué pe amusenzi mo di musenzi no fali etikala ki musenzi elongwate jana biso yo bino kumisaki fali ba benge na fête ya président akena fête ya président oyogisi Congo soni VIP ya bazoba na mutu abeti devant population devant peuple président azora pouvoir devant population na ye to voter rande ne to voter pour cette cité abeti concert ya VIP ayena bilamba ayena ba pisama ya bana basi imagine to mutu na bilamba e suso mutu yebisa na mutu abongo imagine to ba benyo na fête ya ba konzi oyeboye olati bilamba basi pyjama no lata keneza ya basi te na caleçon la tena kati string ya ba momi c'est un momi na biso ba golwa et to baka on encore ozawa wanzela ba golwa okito mato kendo zo wanzela ba golwa olati bilamba basi na fête ba benga to tala mto okisa Congo soni bo ba pe fête ya président mais fête ya président ayena ba pyjama balale la bilamba pe ya basi ba PD oui na ngopozo bina na okisa Congo soni tala papa Hervé a uti Bukavu ay mariage alati pied ce monde de pied ce monde qui un homme. Un homme se fait rigoler. Un homme. J'aime ça. Tenir à la stade de Marty à la tenir au fala. Moi bandala makelele ya salita solo. Ayebi lokote. Ayebi na mambarola tate. Ayebi lokote. Pour venir total na mabilamba yebi ngote. Mutu abenyo na fête ya présidence. Oui na pyjama. Olo bakayebi olata. Faire ba bengi na fête on appelle ça famille présidentielle. Musko biloko yo lobako yango mona to mona ba madame wala mususa poto madame ni olo Chantal olo na Chantal mona bozo taquer artiste na bango mabe ngala ya kandi ko répondre bango bando finga mona na Chantal azelongi lola mutaka la ba mibale elongi lola plein ba mibale elongi lola mutu ya plein ba mibale moni mutu na biso so elongi nango des bizarre so elongi nango elongi ya Chantal wana zoba mama mutaka la solo mutaka la salité mutaka le lemba le ba mama koko ya égyptien on ngolo bani ibsanga oligi oloba nini so oya kotake fo ba okotela wapi bana no zo otake tokomi na niveau nini tant boya otake bozala na makamba oya kotake soki be ofinga ba maman batata to ofinga ba maman batata na bino makasi wana la ligne en soutien non solo vérité tenga lingi sko non solo sko vérité en tout cas boya na TV que maman na faire na ba maman na fali ngana ka bongo ngana bongo ko fali za eloko o sala na pe eloko moni yo o sala na ba tino tuna mwasi na yo na bana na yo na famille ya mwasi na yo na famille na yo tana mutabali a fait salité
oye fête ya mariage ya ndeko ya mwana ya nièce na yo oya na chapeau moi salite nièce abali fête ya babola bongo fête ya bapauvre fête ya bapauvre mobali ya poto aza na eloko te noko na ye aza na eloko te mama na mwana wana aza na eloko te yebisanga fête ya bapauvre moto abimisi 200 € na fête mo bapesaka 200 €. Mwana na bandel memaka moto esalemi na fête balobi nièce na bali sale moko ya salite ya solo ya suka numéro ya suka ya poto yosio soit disant nga tokolia yo balia ko pe na bafeti te tozolia déjà po ndeke dato vuze ko da machala na stade mode teza aigle mbodi babi wana za aigle ya bino wana za mbodi bavuza ngo te mani ya lobi za aigle mbodi tata yesu ebenga yesu na mwana tala moni osangisa batu tu bafinga ba misa Congo ba dénigrer musique ya Congo et ba kozanga nzembo bien te ata to la musi papa emba ba nzembo no na ba associé dans le bango vérité ba associé ba orgazi ba biberon ba vinaigre ba toucher jouer et les kango soto ke na ndenga kala ba nzembo vie que papa ça soit fan de ba nzembo nani Banjora boza bandoki banjora baza banjora nanu zanebso fali c'est un lâche wa lâche fali sona kasi bonjour zana vérité njora lâche moi si pe ya fali ya butu ba mala fali na butu ngam na jebi so eza kindoki ngam nas comme na lo bango c'est ngam na lo bango pourquoi teni par inviter ça ngai kutu extenir eloko te na la mboka na nga na la mboka bakoko na za des pères et des mères eloko ezate na biso mboka fumuki mbango mboko Lumumba kufela mboko le père akufela mboko papa Chanti Sekedi mboka Fachi Beton eloko ezate ya bisibiso loba ke na sima munduki na ke bongo bato na este soka mama musique yo eloko ezate na biso bana na banjora na bafali balala naka njora na mo misene balala ka mwana na pe janvier abima na janvier lobino OK yo papa kuta kufa obeta na koso bolia na papa na nga ya kufi yo mutu na bisa yo na papa na nga kufi bakundi bien en même temps papa na nga il était officier supérieur ya mboko déjà ba officier ba tout ba dit que ba officier tout ya même la police même l'armée les camps takunda bango donc na 4 minutes tout papa na mboke kundi ki to ko ba kundi na nouvelle cité bino ba parana bino ba kunda ba soki na mbete ke soki na cimetière ya Gintuka kuna boloba na papa ba kundi vike na linga papa Hervé Moussana na sala funa mona papa Hervé tant to kundi papa na tika libre na ye na 1 minute na s'incline na stade na leli papa na stade ya papa Hervé c'est différent. Biso za bato ya musique. Bino de mitu mitu na bino esa la bien te po bokenda braza. Bozongi ne lorote ni caleçon ni cinglé. Nini bozongi na ngonano. Mbongo bapesi bango 100 000 francs CFA ba soane lango. 100 000 francs CFA. Yo ebite nini bozongi na bokenda braza mitu na bino esa bien te. Pe bona kindoki. Pe na pe fali azongi sibino aza pe ndoki. Pour mutu loka fallait rozong sa mwana ya mo na bengi fali lâche na bengi penjora lâche ba lâche loka sankara dikuta lâche dikuta c'est une mais lâche te azara lâche depuis kala azara lâche amalanda ngulu c'est un lâche dikuta lâche dikuta ya batata na ena mama na dikuta na ngai dikuta pe ya abunde lokote biso nde wengende to pesa ende lumière abunda wa pesa na kuta wera dasi wera jibe obundela nini ya nde utana pasi wera nde na jibende batombola bakombo na bango so biso sko to bunda bitumbo lelo o bango babunda te tant ba vie bakoli bako défendre sur ba vérité biso sko to bimi moto gachi mais bon défendre vende ba vesko ba koli ba masko ba patron ba se masko ba ya ba sko défendre wenge ya moni 21 na bi mutu na parler na ye ba bibi no benya bosanga ne mabe ba sangisi bino moni ba sangisi lelo jana bisayo et subino na nko papa Vasseli papa Vasseli vient entone vidéo na nko papa Vasseli vient entone vidéo na nko pour vaner tangu le roi de la forêt soutenir yo dépôt le mois quartier latin au comment film na Koffi Olomide tangu wera soutenir yo tout c'est tout le bakenga na plus petit wera zala solano bon muta finga 21 na zate na finga 21 sona le zala biso le to koliboe ene yuma moko individu moko imbécile moko boye ya wese oligi na TV o le baki musique ya mwana na banda la salité eligi musique ya wenge déjà ils en attendent bango ils ont mwana na te fali
mwana na fali asala otinda bato bafinga bamisa Congo na yebite aza mwana moko moke bana nga aza pe ya patron na ya wapi babeta yapi faire abeta na bon shit faire abeta na bon shit bon char yuma na fali abeta na bon shit bon char te c'est yuma bazo été na wenge yuma quartier la terre faire aya dimina ye bazo nzembo na ye bapesa ngo faire ye mbango bazo mutuka na ye bapesa ngo papa Hervé bazo na mwasi na à l'époque bapesa ngo papa Hervé quand moi si na la chel wana moi si na chel moi si na chel wana to fina ye to niata yi mamu ya ba femme toujours pesa parce que tout le monde va baza eloko te boza eloko te pe bosa eloko te kasi yango na ba ba bazoba mwana wana zana biso mwana jali mukomboso oze eloko te boya to bunda na ba TV boya suko finga batinda bino bofinga bolela te bokomolela gel mukomboso yo motenzo tene bota ba poil gel papa o sniper o nga so na leki so na lobi ba lelaka o sniper aba golwa le sel unique a wenge na nga moko na wenge na nga moko mote ba père VP na nga moko mais là ba collègue na ba bossa bien ozokanga mana faire gola mingi bon c'est les jeunes abi faire aller à nier c'est les jino c'est un humain c'est les jino humain c'est humain misa ki mana poto yuma misa ki mana poto yuma yemba nini c'est les jino moi na musala papa Hervé papa va embisser na 100 kg pa yebana yuma mo c'est les jino lobani ba c'est les jino baloko ba fali baloko ba Robinho baloko ba Mino Abraham classe na mo yango na fali Mino Abraham Robinho yo classe na bango waze quoi yo classe na bango JD yo classe na bango Bill Clinton yo classe na bango Lacoste ba yuma ba misa ba yuma ba zebele musuna otanga te yebini pe ba liaka nyama mikoto be ba ba nyawe balia nyao makasi bawela situna ba sabo taka mutawela sabo nyao Maître Steve avocat de la cour Maître Steve sabo nyao taka mutawela sabo nyao neti mutu ka fali alia nyao makasi alia tuna bato bandele ba bisoji a plus fali atanga la sebi sumba lokola Charlie Prince. Non, tu as Charlie Prince. Charlie Prince, écoute, tu vu déjà, maman, le biquet. Charlie Prince, Adam Moutou. Charlie Prince. Charlie Prince. Charlie Prince, c'est un niais. Charlie Prince, c'est un niais. Même aux aniens. Ce bagolo va jouer. Ce qui va golo va jouer un problème. C'est que aux aniens. Ce qui est côté de Wario, on a Wangila Bazuyo, il y a Wangila Boza, Bania, yes, quoi, Zania, Adania, Tala, Charlie Prince, c'est un papa va foutre la game d'Ako. Attends, ça va banana. La maman, et Moutaleki, Zanabisayo, Moutaleki, Charlie Prince, il y a pas Pimboma. Limbi sanga papi yo mutoleki Charlie Prince botola na mwasi muta botola mwasi papi mboma bolinga papi mboma te po yo mulu bano ma pauvre mo marié papi bonga na mam na bango kande ba loba ka mwasi wana so tembe to kota mwasi wana na direct ninga yiba mwasi na ba champagne on côté na direct à TikTok nanga ayiba mwasi wana poto ba champagne ba caleçon na ba parfum yo Charlie Prince ya bisa Charlie Prince muta botola mo mi vela biso papi mboma journaliste amaïla tanga classe pour la journaliste na ye papi a botola Charlie moi mon mieux à l'époque les lotés c'est rare on fait les bisous papi moi remarié les lotés à l'époque moi c'est rare Charlie Prince ça muto afro daraba atanga be na ista te tanti Virginie andande ko frauder ba kikalungu c'est rare biso totanga na iti na ista iti o ista la tanga na iti o ista pour nga sali mécanique générale na sali mécanique générale atanga na ista te Charlie Prince la bato ba rande ista à l'époque biso on totanga na ista po biso tanga na kati ya ista biso tanga biso ba troisième des humanités ti to comme vidéo totanga na kati ya ista c'est kana ista sko ba lira sko ba car tabilo metala c'est humain les amis de Dianko c'est humain les amis de Dianko ba uta libanda so bana mushedi sko ba le car ya ko ya appuyer yuma yo mikolo to pelo kabelo po tia kabelo loko la tata na yo fali po do komi kuna auto tia kabelo yo mamu si yo kota ina kati egle yem tatinda ba yem to tindi yo tinda to Charlie Prince a finga super perve boza ba yuma boza ba toro Charlie Prince atanga na sebi sumba loko fali atanga na sebi sumba ekolo ba Europe on stana tongo boyebe ba nie na tableau tita baba
Liverpool to chité non de malé mais est-ce qu'on a une tout le siko ebise bisumba la banal école de sobo chaque jour à l'école beaucoup d'arabes nie na ba pupitre na ba tableau donc aujourd'hui papa tika ouais école na tanga Charlie Prince et Fally Poupa mais si on a une tout le siko autant on bet dans le solo on le bail qui m'a francophonie bino bozana ouverture il y a francophonie le 28 juillet. Alors biso to moni bablo mo émotionné ababi que non netikaka bazo répéter pour la ndeba mumba ya balobi yango batu ya ouverture ya francophonie bazo répéter déjà ba chanson ya Fally qui veut dire que na salle ça veut dire qu'on dirait Fally le gars va répéter la chanson na c'est que bien ne montre ça sous ouverture de babenga balobi nini elo mona moni wana ndeko Alexa lobi abi alpha et omega muta bandaka to muta sous ça donc dirait yemo artiste robeta ouverture et puis fermeture pour les 6 n'a parlé du peuple n'a évité risquer oui que un niveau bien OK n'a fait ça que qu'on risquer peu balongoli so babi bino ya mapé téléphone Zakari Azan to que non malé mais bobeto no masolo mwana na Zakari te aze lokote Zakari na na mboko Azan nani communicateur aze lokote Aza et lokote na ebisio asala pe mutu loko beaucoup risquer bobeta aze lokote mon biso population mutu obligé ou rabet faire rabet à la francophonie pas pervers population congolais na minute de tolo baboye ye akile la lokola tam d'aller à Niao ngo to benye Niao Zakari pa l'air à Niao to bengo Niao bino to baba Niao oh de mingi na nyabo limoli aba biloko kwa Niao na basabi mais artiste na babi déjà zo contrat artiste na ba zo na bisayo yo na bisayo ndiko nanga muto obeta misiki lokola fere na mboko siko asaki nakosi na misiki lokola mboko lokola fere asaki na génération affaire même na mwana na Zakara yebi so ba jebo sala bo sa ba jena bino kuna ndebo mesana osala oki ba jena bino bo mesana osala ya wela ya kolesa musique olesi mbongo obeta la francophonie lesa mbongo fera lesa mbongo te pona souci obundisi pas pervers ah mais to beto kaka oser le côté musique ni obeta ato beta rien ngo obeta ni moi sinon là nanu na salon a tu fait là na salon ba tu na poto moi na là et pas batu musique ni obeta ba to danger au côté ambon oza ndako malunga te wala mwasi malunga te oza mwana malunga te ya famille non sur la même maman je peux sanga kanda maman musique bana na baliaka mbonga musique bana wana baliaka mbonga musique yaneti mwana yaneti nga hyper na nga il était militaire na ndoli mbonga basoda mais so yo na bi maman musique so yo côté yo suka baza bana ya musicien faut ba ya na musique yo mo yobite mwana musicien comme musicien mwana footballeur comme footballeur non sur la vérité bino ne baluki bo risquer bo beta ngote ba baza mituna bino sala bien te boza maboma na mituna bino likolo na se ko ya te bo beta le 28 ata mwana na banda la beta obeta nipsanga elo nya malonga obeta nipsanga elo nzembo nya malonga obeta association de nzembo organisation de nzembo bibi de nzembo bibi wo déjà to tse bibi da biso Robert Sentaye kala ah biso Robert Sentaye tomba miko wanga na nzembo ndo na biso presse dangola e zemi mususu ana deuxième ya bato wingi donc bibi a bougé pas été bibi moi na biso ya onsko babito lo baso ndé wenge bosangeli bino to te wenge soutenir batutu dielo mata wenge soutenir mwana na bandal makasi na yebite batutu ba bien bien wenge soutenir mwana na bandal makasi mais yimo kundi na problème na wenge te yende mutatinda bana na yetu ba finga 21 ba finga VJB ba finga Kofi ba finga Papa Wemba ti Papa Wemba zarati me bana na baboya musique ya Congo webite na so no vérité ngana ya ko finga bango to ba ya ko finga monde na ko finga binobo sere binobo ida ko finga binga na ye même mboko mo mbebe yango bat même ba diaspora ba to atala ba yebi yango bien to binobo finga ga ngande sko na yesko ko finga sko ya mibale pour ngai na ya neti réponse aux réponses ba ya banana ba Chantal Bomolé longi lokola mutu ya mutaka la bana mibali mutu ya bora ba mibali longi mutu tane longi mutu zero mutu mutaka la bana mibali au mon niveau. Merci beaucoup Liverpool na biki to comprendre na suka ba self sociné pour photo shooting na suka na ebité ce que ba retenir ni na passage na yo parce que na ebi déjà les 30 dimanche ou les 30 juillet faire go la barbecue ngai ezali ni kati ote nga mikolo yo
soki na ofinga na yo ofinga makasi mikolo eza bongo bometenir na mafinga so boye koloba na oloba makasi bometenir na maloba wami koza bakolwa gloire et lumière na perve de maboko lumière na kanda tout au sniper donc diminuer mwana na mutu omutu atinda bango za mwana na fali ya bandala moke avec solo salité wa salité makole comme boto misisa yo wana babako lobele lokwanga yo mutu ana menopause yo ke zama menopause lokwa banjora wana menopause mutu alibabe bongo autoboma mwana ye mutu autoboma mwana ya mwana na ye kasi mwana na ye akiko sala bongo te abomaki ye pa kende poto ba version na bato ali bato bakumbu balobi yango oyebi yango te ndoki ya mama Nama mujanga lo bakyo yo kana bisa bango ne mituna bango esala bete kana kandi ko répondre bango de bango babanda bango de babanda mituna bino sala bien te boti braza pe ba ke baba tembo boti braza bozongi ne loko te ni caleçon ni chemise yo de moya valise na bango bazongi ne loko te na ba TV na émission o mona nyama longa Bantela, Assassi. Vous comprenez, rendez-vous le 30 juillet. C'est ça programme où ça fait un mot. Rendez-vous le 30 juillet. Concert à Yabagouloa. Rendez-vous le 28 juillet, francophonie à Mboka. Ils ont ouverture. Non, il évité. Après, on a tourné la bicho, on a la photo, point barre. Nambote na mani kitende, nambote na matete la gauloise, masalanga na timu kwa papa na kwine ninga. Mukawa, motema ya mère Olive, bambote na ngai na ba gauloise ba gladiateur, oya bango soda, oya bango sniper. Piken, double crochet hyperkit KO. Feinte qui bouge, bouger aux autres bouger yo. Faut que je sois pas mon andé tout ça. Faut filmer à Romain mon andé ne diminuer. Ça pas mon andé sur ça la rendre émission. Il a été que na ke boisa, na ke landa bambo moi miki apone na komi ko filma. Ngaza kana kisasa mandi nkongo mboka papa fachi. Tout ça na bino. Bon comprendre. Ba senzi. Bolanda musenzi wana. Musique ya financer mbongo. Musique ya olesa. Musique ya nyongo. Et Sopibino, yora bino mutu, yora bino bobandara. Le boko misiko sukisa. Et Sopibino, boaba yuma, botika la ba yuma taketa sina la ra yuma. Nemo wa fali, yuma. Numéro 0 sur ba mission depuis mise ko banda yuma c'est fali. Liverpool, je pense que ça n'est fini. On va sur Liverpool maintenant à se déchaîner les lots, à éviter ceux qui pour la nini, ils calmer à ce côté parce que biso tout arana donc beau tenir biso regarde bien parce que Dieu le matin. Je suis au milieu du village, mon toit mon qui va propos et ça lié bien té à un droit il a pour répondre en dernier tour toujours dans l'émission parce que les propos tenus par l'invité ça n'engage que sur notre terrain. Un grand merci à Roméo Moutoua Zaki offre moi derrière la caméra pourquoi pas aussi à Gérard c'est bon notre DG et avec Abamba les cordons à Bruno Lubika l'argent pour bon soin du jour on a humaine était avantageuse patron mon vieux je te salue dans mon EPA Simon Bibi Izika chez la salle de la musique Rodrigue Matel Master ya Aziz Alou Koussa big dédicace à vous pourquoi pas aussi au futur honorable Maître Chico Lubanda donc mon lobeli yabana funa Maître Chico Lubanda le futur honorable la salle Soukozali donc vous s'abonner massivement à la Congo Source vos likes vos commentaires ça fait énormément plaisir un grand merci aussi la mon depuis Suède Guillet au Melonga un très bon tonton Guillet au Melonga depuis Suède pourquoi pas aussi à Junior Chitea depuis Diwana tout va radio le matin donc je pense qu'on se revoit à la fois prochaine quoi bye.